Datina zo bana tant que maman ce que moni problème ozaki na ma casse na bela il faut que luka belle vie qui a collé na réseaux sociaux le konga na moni ma B4 na yango wana sala effort tant on le lisi mutu okitisi mutu maya misu mutu nazo bisa belle vie a panzi téléphone belle vie a panzi téléphone aleli et salinga bien te tata na yo akitama ya misu pe obosani bolamu nyonso oyo belle vie asalela yo kolanda mokili te linga ozala bien na batata mwasi na yo bisi déjà côté moko boye ye bango fanatique oyo pe balingaka tata mwasi na yo belle vie baza wana pe mpo na yo mais ntango yo bebisi déjà obi boni moi obi ndenge okaboli déjà succès na yo mpo okaboli makambo na yo vie na yo katikati belle vie aza vraiment inconsolable. Ah bon? Oui. Oh, parce que oyo ndeko ayoki même nga mona kipaki yango te mais na comprendre que non aza vraiment blessé parce que bisika po kei mabeza ngaka nango kaka te lelo ayo lobi ya belle vie lelo lobi si la te mwana ngai hein nazo kabola yo te baza batata na yo batela bango protéger bango te koto atkana boma koto po koto musu ndatkana mama na yebi pete yo ndatkana mama po koto atkana mama atkana za la koto na yebi bien ti ye baza mutu si la baza kaso baté OK tant que bato mona pe si la lokola zo ba si la baza zo baté tant que mona ndenge no ozalaka bien na mutu oyo biko zo mpa na ngai ko finga mutu ali po finga pe ngati tant on a tali vidéo na ye na tali ndenge zo loba et ça la kinga passe mingi en plus tant to zo loba likambo to zala kana ba preuve tant zo ba likambo sans preuve eza malamu te to ba likambo te peut-être ba mpona mokile yoka mpona na yinisa mutu mo boye quelque part c'est notre fille to lingi mingi neko oyo bebisi réputation azali tata mwasi na yo so to linga to dani ba am ya mama yo za mwana na biso yo ozana ndenge na yo ndenge no vivaka nango na mama Olive quel que soit mama yo qui a un problème oyebi ndenge osola mama pas que oleka na télévision mpona nga vraiment en tout cas dati naza d'accord na yo te je n'ai pas aimé en tant que tata na yo na sepeli te totalaka bolamu mpe totalaka bolamu babi mutu belle vie ata mabe na ye oui nga aloba yango clair aza na badefo na ye nga mpe naza na badefo na nga po mutu aparfait aza te siko ntango kote kuna yo okei kote oyo okei wana mpe kote oyo ozali wana mpe okumisi kote oyo po bamona kote mabe kote bamona malamu ota mosu mpo mama tikali na o wana depo bolingi mama tikalaka na ye moko botika koséparer bato ce n'est pas bien mwana na ngai yo kokota na makambo te tika baguerre oyo ezala bamama na yo bata mwasi na yo na bapakulutu no na bapapa leki na yo yo kokota makambo oyo te est-ce que yebi relation boni yo bebisi oyo ata mosusu bato banolinga yo apa belle vie na nsima belle vie batinda yo te kolinga te bautilize yo mpo na mbongo moto azwi mbongo ndako meyango tolekelanga na réseau sociaux te ama asete mloko areprendre nga boye nga na olekele na oyele kuna na ndako na kobeta ndako ataki tata na ye babeti soki mpona nga komeka osala yango te nazoloba na yo atanke je suis ton père nazoloba na obende matoyo eloko osali nga na sepeli nango te si tu as fait des problèmes avec maman belle vie okoki eluka mabela oki oluki tata mwasi na yo biki tata mwasi talikambo na yo oki na sepeli nango te bake koleka na réseau sociaux olinga mama Olive ayina ye makasi yo to nini nazoyeba te et après avoir oyina mutu et après oyina mutu après avoir oyina mutu et qu'on appelle à protéger intérêt na ye moko aza nango mais intérêt na yo so na protéger zala na manière emoni kozanga biso le Congolais les Africains tolingi kosala mingi intelligence non sagesse bato mosusu mpe bamoni yango mabe te mosusu babi ya mwana bato abombaki mosusu mpe babi mais pourquoi kaka ta oyo nde ndeko datia koloba yango tandis que bamoma ezalaki ebele mpona nga kuti nazokamba ndenge mama de table de temps en temps azoyebisa réputation na ye mpa bacomédien mpona nde akokatane kaka te na ndenge mabe te asese na ye non pour éviter tout ça parce que eza babétise po koma nde nde moto ezofingama ozomona koma te mobali na evandi na ye kimia koma te mobali na evandi kimia acomprendre congo avandi kimia te congolais seulement vanda ne bien faut moins distance ozomona ala na idéologie papa avant de kimia asala makambo na ye depuis makambo mama esima foka bata théâtre non je ne pense pas écartene mpe bacomédien mo ebele olobi mo ebele mais parce que badisu bazali aécarte bango biso tokomaki kopota mama buzo batro bosoto oui tolobi ke biso bata théâtre tozalaka baingrat nga fo toloba yango oui tozalaka reconnaissant te tozalaka baingrat pourquoi nalobi baingrat lelo biso tokoma kofinga bato ya poto
bata poto bano sunga biso bata poto bano kabela biso bata poto bano tina biso mbongo toza ba mbongo ko futela banda ko te bata poto bano lesa biso mais lelo biso tant to comme na maman Olive nazo tala soki eloko mwa mukie tant maman Olive azwi biso to ko finga bata poto bodana eloko te bon ba mali le côté bino na mitu tout ça ozomona ki ingratitude na biso d'artiste na lo baka clair na zala ki artiste comédien oui to lo baka ngo to lo ka to lo pa na ba réseaux sociaux elo bata poto so bazonga sima ba mo otala biso bona ndenge moko ya kotalela po amoni ke no ba artiste comédien to sa nyonso pona bango ba ko lo ba yende akaboli ba artiste plus po biso ne limbisanga if biso nde moto to kaboli mama bata kaboli mama bata abi biso na biso to yebani OK bango ne mbamela ke ba message mama mon c'était baga wala lesbienne munene ko zwa été mais je te dis aux frère mais oui maman un message ya yo bongo oui amemele bongo bon nga mama zo mama benga ngati bana amemele bongo mama afimo mabe caractère mabe oui voilà mais mutanga ba comme dire bongo ne bongo sim donc nam donc on amemela makambo kuna muta site ka normal amemela kuna voilà wa mikolo to ya kan ya kalat ya kalat le gars on a réseaux sociaux ba comédie ba sundola pourquoi ça nous jamais de conscience yo moko en tout cas témoignage na yo kaka ou bien en fait balinga côté eza par rapport ya nini ayo monde basalanga bon pour na nini po bayebi ke bon eza le passé na ngai ngana leka na télévision na sala témoignage na ngai eza le passé na ngai eleka il y a beaucoup de gens au babanga qui ba cette société baga c'était baga lora maîtresse plein de arobi misana pour le rasa témoignage non wana eza makambo na nga sa na ngai que moi-même na mikumba na ye na mikumba na nga na zoki on appelle ça pas coller sur masia yeso alimbisi ngai abikisi ngai parce que na zeka na mabe wana masumu wana na koso tende basala une opération wana ne na bikate na bima na salle docteur au moins ba to biso nzamba bomaka bango pona nini oyeko ndima e tant omoni ke oyeko ngana ndima ya nzambe naza na souffrance te batu musu pe bamoni yango mabete musu babi ya mwana batu abombaki musu pe babi mais pourquoi kaka ta oyo ndende ko datia ko lobango tandis que ba moment ezaki ebele oui so to mo kotala dadi ne wana so to mo na dadi to tel dati en tout cas côté on a beau protéger biso mwana bo tika oui bien sûr mwana azaki émotionnel et na télévision alobé singalega loba en tout cas bo pelisila ngo moto te bo tika bo tia na se bo tia penanga na attaque de tata mo sinena na sengi bo tia na se Mama, if love is crazy, love is funny. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bosana nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin lobi o mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambole epai ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele mais bakokaki kodélivre ngai te alors
tango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à vous dans l'émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, c'est ça, tout Babango avec Yves Anton, c'est bien de vous. Là, finir avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo 240. Voilà, nous sommes déjà à votre 7e bada, le 7, là, par rapport à Moussala Naye, par rapport à ONU, surtout, ils ont Pelilo, na Kombo Naye, et puis na ils ont na réseaux sociaux comme actualité. Alors, tout sur là, et belé, vraiment, awa. Et merci na Pierrot Mazalanda derrière la caméra, merci na Poupon du Bon à Casa Canada, mon ami qui c'était mon futur, na Bossanité, maman Émilie Zemamoté, mais tous pépélés, mbétou, maman Nikelemba, Billy Vumuga Fondation, tous sunga, ville de Norvelin, na Bossanité, dans frère propre, Jean-Robert Kalala, les savants de l'ADC, la force Kati Motema, il y a maman fait Nicole, maman n'a pas fait à Paris, voilà. Depuis si bien ma meilleure vœu, tu écoutes déjà année 2024, on a ma cambo ya Sika. Voilà, tu peux bonjour, meilleur vie na maman Nabiso 7e bagarre. Nabiso maman Mireille. Bonne santé na yo siko. Meilleur vie na yo pe. Merci pareillement. Merci beaucoup. Oui, santé ça bien Angola, nzambe kando zo mona donc nzambe zo continuer toujours combattre là donc ça va vraiment. OK. 2024 de Zelavi, tout le monde qui ndenge batu mususu batiki biso na 2023 mais lelo ni amwe nzambe participation année à Sika 2024. En fait, c'est oui santé mais on a nini. Na wa sele pona yo. Oui, à Moutou Ezara Kosenga Nzambe merci. Pour Kosenga merci et les Kinyonso. OK. Nzambe atala ramabe na bisoté, mabunga na bisoté. Mais tant ozolo ba dire merci Seigneur Jésus-Christ ndongo kotinga 2024. Donc azo limbisa o nyonso to sala qui vraiment en tout cas nga nazo rendre ka gloire na o nyonso o sala na ba camarades na nga ba kote na 2024. Na ba ona yebaki na ba ona yebaki te. Donc voilà, tout sika Nzambe to senga merci. Ya Moutou ya saleli 2024 la Guinée. Na 2023 2023 plutôt. Oui, en 2023, Ezaki n'a encore bandé, Ezaki vraiment bitumba makasi, mais tellement que Azanzambe malam ou abongina lokumu, kalaka na otaki na ba malade, na otaki na ba kili, donc nous avons pénétré chaque kilo beaucoup, on a vraiment bien sur les cas qui bien, les cas qui bien. Côté 2024, on a donc voilà. Est-ce que le va bilan est positif par rapport à Moussala en 2023? Il y a le bloc où au Sala qui a en 2023, Bilo Gebé Nangana Sana Salakité à partir de malade, donc Kasaki Ngai, mais tellement que Dieu est bon, Mwanda Mouna Salaki, Mwanda Mouna Salaki après malade, tant que comment qui bien Mwanda Mouna Salaki, on a battu, qui est vraiment na Salaki, on a le résultat en 2024. Ok. Et donc, maman, 7e, qui peut inviter la fille sur sa coopération, pour bandir en 2024 en janvier aux années. Oui, il y a beaucoup de gens, bah, collègues qui Nazalaki na repos médical, mais si ils ont tout ça là, tournage na groupe il y a deux garçons babenga kinga ezara banzunzinga, Sinda na Gaël, producteur na on peut Azalaki Azavier vraiment en tout cas, tu banara na kala depuis 2012 et pas Major Bissadidi. Oui, Azalaki client Major Bissadidi. Mais les pas comme producteur, du coup, Atindi, Moutoua Bengangaï, elle est bien en tout cas, dans la fille, dans l'ingi, a joué dans le film. Donc, on a eu surprise, va Benga, il y a un film qui a tourné. Donc, on a tourné, on a eu ma campagne, on a eu trop dans Moutou. Donc, on a eu sous concentré dans notre théâtre. Le on a commis kit, on a essayé de ça va, on a tourné. On a séparé quand on a producteur, on a pour patienter qui, on a eu ça qui est que non, Azela. Va publier sur une publication l'équipe bongo tout ça la film mais na comprendre que na kabisa kita mususu ako changer na épée mutu mais na moni que a changer qui était en campagne de Siliawa il on a benga na qui retourner donc voilà. OK. Tout ba lelo to se PLPN na Victoria Maître Kazi. Oui. Yo za mora ba baza permis na Maître Kazi et puis na Junior Moyawabo. Alors n'habiter s'occuper aujourd'hui déjà moi
eloko bandaki koluka mpo kozala déjà pembe na mokonzi soki fe mwa eloko moko ya bien ezala soit mwa poste moko be mpe batie oto assistante te Yves Nangai. Merci beaucoup pour la motuna. Comme politicienne peut-être. Oui. Mais balobi ta moto sala musala ko ngate nazo sala ngo pona intérêt moko boyete. Ngana sala musala ngana kata Congo ini. Oza musala na ngai. Oza musala oyo président na ngai patron na ngai son éminence maître Kazi apesa ngai lelo comme honorable Kazi Terry Kokenda Faustin oyo apesa ngai nazali interfédéral ya ba mama na kata funa. Donc naza déjà likolo. Donc na pesé donc tala président nga pe a gagné na funa donc to pesé qui makas na funa donc yango sali le résultat président ngai na bande connaître Congo ini to travailler qui makas pour na mokonzi na biso azala vraiment élu donc voilà pour biso to bandi pré-campagne to sali 2 ans j'espère bando monde oui to bandi 2 ans to sali to bandi na ko travailler donc biso to kota ki na ba terrain ils étaient le député mususu ba kotité ba yeka mamo ba bimisi ba prano ba tchétché malamoko baza ba député o ba mpo ba postulaki j'espère toujours la mise tout monaki mais ngai boss na ngai patron na ngai vraiment azana ba travail o asala ki ba descente o asala na téléphone na ngai za tala bebo de pendant 2 ans ba 1 année et demie. OK donc to travail ki penza yango penza tant président na biso azui donc azo mérité ko zo yango vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mérité parce que ba travail qui na bango te mettre sala roboni président na biso le président mbala liboso abandi politique nae mais Dieu merci pour a réussir paix donc tous en 2028 pour te parce que ndenge ni to sala ba makambo mususu ko ya mais souci na biso ya président na biso azwa pona fier na biso pe oui mais pona le coup mboka pour le coup la yali mboka na ye azana besoin jeunesse ya biso awa lelo yo échanger et évoluer ba avancer parce que ba jeunesse na biso bazongi mingi sima ozomona so talika jeune ya Congo awa surtout ya Kinshasa to zalaka toujours milelo na milelo et le to milelaka to yebakate ozomona ale yango siko occasion le bité il faut na zala na pona bundela ba jeune na biso na la kisa bongo ndenge nini mwana mobali ko bunda parce que il est jeune ndenge nini mwana mobali ko bossa ko travailler ndenge nini mwana mobali ko landela vie na po tous les jeunes mona kaka so mone kuluna te to yankena kuluna za des choses différentes. OK au so la enquêter aza kuluna so kuluna te aza na ye mutaba gene. OK donc otala bo mutu maele mais akoma ko mene bimela mela po nini lo osala so na mboka ezate mais nzokande aza na avenir ya munene yango Monique Mokonzi nga lobi nga na lingi na zala wana na parlement pour assoutrir na mbongo te parce qu'il a l'argent villa azana villa na lingwa la wana. OK mituka cher azana ngatamola mituka ba $100,000 ba $75,000 ozomo donc toujours la sera batu mususu avant mana mais alingi kaka que non na côté siko peuple elingi et le belo bo même la place on a azati ozomo dans souci nezalaki akota lokola koti en tout cas au senga na président na biso kaka ndenga lobaki na biso oya ko sala pona peuple en tout cas asala kaka bongo est-ce que voilà pour le tigre pour le mona yote na mona ba moyo non moyo wabu aza cameraman. OK ngana za cameraman ti ngana zalaki tout pour ba image ezali wana ko lakisa yo en plus na statut na ngomo na to accompagner ti na to accompagner ki ngana zanga masuna na zangi penza bese mo mona ba été c'était bagaza la na mibeta to lo pona liso mokonzi. OK na liso mokonzi to za ebele mais na liso na epe donc mokonzi ko kanga misu boye pa bi parmi bana na nga 10 awa na kata Congo ini ba mama na ko lo batenga na ko za deuxième te na ko za la première. OK donc voilà je suis trop fier de moi-même ya ko za la pemeni ya Kazi et à son éminence honorable donc voilà ça c'est bien. Alors tout taper moi sur le tali maman livre mais de ceux qui cette azope occasion ya kokenda kinga kati ya kosolola pe na maman livre na ba moment oyo ezaki plus artiste comédien ndi bazaki pemeni ya maman est-ce que aux occasions on a ko pemeni na maman livre ngana za ramta lokuta te po lokuta ezara malamu te na su baka ba période oyo epela belaka nde nazwaka occasion ya kosola na mama pona opesa ba compte rendu ya maladie ya epela parce que makambo nyonso wana ekoya na maboko na nga mpo nga nde nazalaki garde malade na ye donc à part wana ntango tobimi na hôpital nde yango ane yango wana nde babengisaka nga mpe na kingaka oui ntango nazalaka garde ya epela donc nga nde nanopesa mama baposition baprogramme makambo nyonso tu ndenge nini docteur azoloba et après tobima na biso na hôpital nde babengisaka baartiste et comédien nyonso
pas tout le monde parce que les sont pas raté. Donc Robin c'est artiste et comédien donc là peine parmi artiste et comédien on a ils ont une période au coulou la kufaka. OK. Na bossa na date. Oui oui. Tu sais que on a plus de 519 personnes qui ont belé. Bah oui bis wana il y a milai wana esprit de vie. Il y a miné le transport. Il y a le transport. Il y a eu mélangé. Il y a belé quoi. Voilà ma période wana ndeko kintu kindaka nde maman qui para pe biso nyo surtout tane ya mesana occuper ne batou akipara biso nyo surtout donc voilà banda wana donc ils a le la croix et chama qui donc c'était mbaga pona yo osuki awa donc voilà yo balongola na liste bien là je ne sais pas si balongola ka ou pas na éviter donc artiste nazaka ngamu te artiste bazaka belé comme soit bien le la 2021 ou bien 20 oyo ils ont dit à 7e baga donc en 2022 tu recha Fulani 2023 tu recha tom sur bongo donc voilà banda wana ti lelo alors on a nous faisons le mama kobo ya maman Olive Lembe qui a été la bino d'artiste maman Olive Lembe à mon bino pisse ingrat obo lobi mabe na ye moi belé obimisi na oyo ezali bongo te alors on bani na on surtout les mama na kuma maman Olive Lembe vous allez la différentes émissions ils appellent la moi bokabona na 4 entre artistes bino na bino éviter analyse ni conscient. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et là, on a koloba. Maman Olive, tato bato chal boso maman. Aza maman. Et là, que ma bise en abisso ba congolais. To lingara muta l'acception gentillesse. To lingara muta ya mbabiso ta embrasser bisoté. Ce qui muto embrasser yo à la biso ka pollution ta musu de faiblesse na ye, omoni ezo banayo. Et là, le président de la République a lobara ngo Fachi Beton. Na likambo de lekara na katamboka a. Na kanaka phrase na lobaki alobi ngai na zaka na défaut moko wana ye mokonza mboka mutalobi ngai na zaka na défaut moko so na pesi yo confiance tant na pesi confiance na ngai donc na za sir na yo donc tant ozo yebisanga je non papa elo oboyesongo pakala ezangi elo oboyezangi donc na yebi eta na bimisa mbongo bazo pesa yo donc c'est que le wana ko sala yango mais tant osali yango te ngai na yeko découvrir na ndenge na ngai ko sali yango te na yeko kanga ngona lolengi na ngamoko yeba ke confiance ndenge na bande ko zola yo na ko zola su bongo te ndenge na bande ko pesa le respect na ko pesa respect wana te donc eza ndenge moko na maman na biso Olive Lembe Kabila donc biso to comment ko pota mama buzo batro bosoto oui to lobi ke biso da théâtre to za ba ingrat nga foto ba ngo oui to za reconnaissant to za la ba ingrat pourquoi na lo ba ingrat lelo biso ko mo finga batapoto ba no sunga biso batapoto bando kabela biso batapoto bando tina biso mbongo toza ba mbongo ko futela banda ko te batapoto bando lesa biso mais lelo biso tant to comme na maman Olive nazo tala soke lelo mo amukie tant maman Olive azu biso to mo finga batapoto boza na lelo te bo ba mali le côté bino na mitu tout ça ozomona ki ingratitude na biso d'artiste na lo ba clair na zala ki artiste comédien oui to lo ba ngo to lo ba to ba lo ba na ba réseaux sociaux na mitie na cast malgré tout na lo ba ngo te mais na mitie na kati ozomona lelo batapoto so bazonga sima bakomo otala biso bona ndenge moko ya kotalela po amoni ke no artiste comédien to sala nyonso pona bango po à l'époque ozomona mange no nga c'était mbaga omona kuma boye nani comment dirais-je ma copine oaza na Japon Rita Bosiki na Japon akosala le valise mobimba valise na bilamba na kati kiki et tout tant aoti ne ko $1000 tant musu bande ko ne kuta tindel bango le roté OK aoti ne $500 tant musu bande ko ne kuta tindel batinde bango le roté tant musu ba kufanzala mais azo ba gete na osa ba artiste la biso ala ta bien azala bien donc azala toujours propre mais na suka nango mabezo net na lati boy na zumbo ngwa pa osoma bilamba ozomona ezaka ba fanatique eza ser o se pour na 7e baga mama Célestine Mbese ba mbote belé merci na yo on a ni neti ye bilamba tindela kinga bilamba tindela kinga po atali amoni ke no merci beaucoup chérie atala bige c'était une bagarre ça la coopération ça la que l'hôpital wana ezali hôpital na bango OK oui hôpital na bango hôpital na mwana na ye ozali na rappel la centre hospitalier Osias hôpital ya mwana na ye ozomona abi 7e na otindelo ba biloko tout ça bona biki mikolo osala te ozana mbongo te voilà ozomona bato bazo penser na biso est-ce que penser une famille na ye po apesa ba bilamba
occupé na ye asoccupé na ye te ntango bato baozo makanisi na biso na eba mama Olive na kozonga nazokende nano wana matina kuna mpona kita ntango bato bazopesa biso déjà baopportunité wana ya kosunga biso alors tozalaka reconnaissant tokoma kofingaka te mama Olive elle a fait tout pour biso baartiste comédien po tozala bien na mitie malgré tout nga asalelanga te mais na mitie kaka pourtant asali bandeko na ngai eza mpo kaka lokola asaleli ngai ozomona ntango azosalela biso na mwasi mbongo na ye azozwa motoki na ye ya mobali na ye azopesa biso azopasela biso ozwa $50,000 ozwa $100,000 ozwa $200,000 150 ntango azopesa bino obi azotia bino na babisika na mpo bino bobendelanga bandeko na bino misusu mpo nayeba bango biso tomoni yango sikoyo keno place oyo ngai nakorene yango oyo place oyo ngai nakosala babétise na ngai yango oyo mama aza moninga na biso te soki toza mikolo na ye soki nazotia en général soki toza mikolo na ye bie soki aza leki na biso bie soki aza ya na biso fo respect ezala to respecte ye aza mama ya bana aza na mobali ana esika oyo soki akwei isi bayoki alors ntango biso bata théâtre babosoto na biso ki bosenzi na biso tozwa kopota yango mpa mama ezosala bien te mpo na nga kuti nazokamwa ndenge mama de temps en temps azoyebisa réputation na ye mpa bacomédien mpo na nini akokatane kaka te na ndenge mabe te asese na ye non po éviter tout ça parce que eza babétise po koma nene moto ezofingama ozomona koma te mobali na evandi na ye kimia koma te mobali na evandi kimia acomprendre congo avandi kimia te congolais solo mofaa ne bien faut moins distance ozomona ala na idéologie papa avant de kimia sala makambo na ye depuis makambo mama esima foka bata théâtre non je ne pense pas écartene mpe bacomédien mo ebele olobi mo ebele mais soki badisu bazali aécarte bango azala na bamama na ye mama Angèle Kanam ndenge azalaka na bango asala bafere nasala bamakambo na ye atikala kaka so aya besoin kosoutenir bato abike bon Angèle Kanam David Monekene bobengela ngai baartiste bona nazala besoin na soutenir esili akomwana biso te amoni biso kaka soyeli ekoma ndenge wana yakovana biso na mituka koseka ntango azoseka biso bagentesse na ye biso omone bazoba atoyeka na artiste moko nayebi te nga bamakambo wana kipa yango susu te nayebi te so atika na moko bimbale misato nene mita nayebi te ozomona o de temps ata toleka na télévision kofinga mama afongola biso bitema ta mosu akobetela lisolo ta mosusu omoni biso basi toyaka basentiment moko boye nakobetela mpe lisolo na nga moko boye mpo namoniki oza moninga na nga mwasi magoti naza mwasi ya mokonzi maza moninga na nga mwasi nakobetela mpe lisolo alors yo oprofite na yango faiblesse ya moninga oyo nango na réseaux sociaux oyo kobunganzama oyo oloba n'importe quoi ce n'est pas bien nazoloba bango teke pa mpona koflate non nga naflataka nanga motu te mais nazoloba bango na de façon ke biso bato ya théâtre to évite biloko oyo omoni keno eloko mo mabe eta mosusu magangelaki yo obi balongoninga mpona motu boye oyo na réseaux sociaux te ntango oyebi ke mama azwi rapport na yo quelque part mama bengani yo masali boye kende luka motu oyo akende okosolo makambo mama bosilana na ye noke boleka na baréseaux sociaux po réseaux sociaux eza tribunalité eza tribunalité mpo ya kokatelaka biso makambo non mpo na ngai na kosenga kaka bapesi nano valeur na ye na respect na ye azwa yango nano quelque so mabe na ye na badefo na ye batikile nano yango avant na ye na kwe na ye oyo bakoloba ye nde akaboli baartiste plus po biso nde limbisanga Yves biso nde moto tokaboli mama bato akaboli mama nga bato ali biso na biso nde toyebani bango nde bamemelaki bamessage mama moni sete baga wana lesbienne monene kozwa ye te mais je te dis oza frère mais oui bamemela mama bamessage ya yo bongo oui bamemela bongo bongo nga mama zwanga mama bengaka ti bana bamemela bongo mama afimo mabe caractère mabe oui mais moto ango bamemela comédien bongo na mbongo sim donc nam zango moto bamemelanga makambo kuna moto asite ka normal amemelanga kuna wana mikolo to yakala oyakala ti yakalaka ntango bamaladi ya nani ya nani esili voilà ozomona est ce que olekeli yango na réseaux sociaux tolobi yango te mais okomprendre ka moto bia yango solution na osekisa mais nayebi ke obomanga kuna natali boye mwana mwasi mwana mobali te natali boye apres biso otie tembe mpe so otuniki ngai wana basala baza na clique ekiri bo basala wana soki asala beti dabiki so nabi mama boye mama soki atuni kuna yipo lobika mama ya solo so atuni otaka so moto atuni ya 4-5 personnes boconfirme eloko moko yo wasu na chance mais chance totale ya nde nzambe yamona bana nzambe soki atindelanga so na eminence maître kasi te nalingai nasambwa yango nasengaka nzambe merci ayebi le pourquoi atindelanga tata wana sikoyo nani azoboma bato epai ya mama Olive wana biso nyonso baartiste comédien
biso nyonso na mitie na kati na to tunga za numéro na été na yebine na kozwela été mais biso nyonso ba o baza ba privilège abi que non maman so komele texto akoyamba abi que zanga biso wana nde tozoko boma makambo tozaka ofandi kaka boso ngo fubeta munduku ne pas maman il faut oboma na moninga congolais za bongo ataka ba comédie de congolais za bongo so beta mato no quelque part bi ah nazo benga docteur Bernard ya dit en direct des États-Unis ana ko boma nani afuna boma mutu kingani pour ça bo mutu nga ko to yo bima nzo ane non so ba pesi mutu na babi mutu na bigete ana ngana tina mo mili mo boy aloka bo meninga mutu na tina 1000 tena tina kata 300 au moins de perdre 700 Nicolas Biloba le banayo tout c'est géré qui monte maman ben abiso to éviter qu'on manifeste en devant les gens voilà to éviter voilà je crois c'était hier pour mon sortie médiatique il y a mon anayo pour baper leki na biso dati du Kambala zali bon mon dati du Kambala le cas qui est plein de connexion Vincent zali bon papa leki na ye alors ba dire na ye et choqué bande ko mususu mais éviter ce que vous avez pour occasion ya kotala émission wana ya mon na biso dati du Kambala. Oui, nazaki occasion te mais moi ba extrait kaka batindi la kingai na batuka ka ba collègue na yo ne babina ngai a 7e baga pourquoi moi na bino lobi bonga ba lobi neti nini nde na tala kaka extrait wana ta yo biga ata comment nga passe donc on a bagi soki na sisi boulot nde na kotala ngo bien donc voilà mais na so tala que moi ba temps fort quoi mais ça la kinga moi passe au moni na otolo bango awa na ibandeli au moni tant toujours vivre na bi que nonga camarade na ngai eza Yves Pan tant na zana Yves Pan de bien na obetla Yves Pan makambo na ngam Yves Pan obetla abetla ngam makambo pour ça la confiance na ngai OK ya wa mona Congo awa koza na pire te pire même moi na ko trahir yo même moi na yo a ko trahir yo ka pona bonheur na ye OK moi na oyo boti a trahir yo ka pona bonheur na ye ka pona bamona ke mwana na ye mais po ezala ba vrai bana oyo biso to sumba na bana oyo baza vrai faux akoma na maman na le la guerre vous comprendre tout ça voilà donc tant yo za bien na moninga betelo masolo lelo to lebi na télévision to fingi moninga to lobeli moninga mabe oui dati aza mwana biso aza petite sœur na biso to za batata na ye batata mwasi na ye neti nga na par na nga na linga ke mingi na mona ke na donc na tombo kala to bana tourner na ye na biloko ya mimo ndo bekisanga na mona na ba makambo buzo bati mais tant on a tali vidéo na ye na tali nenga zoloba et ça la kinga y passe mingi en plus tant to zoloba likambo to zala kana ba preuve tant on zoloba likambo sans preuve eza malamu te to ba likambo te poto ba mpona mokile yoka pona na yinisa mutu mo boye quelque part c'est notre fille to lingi mingi Neko oyo BBC réputation azali tata mwasi na yo car ndongo lobi na tala émission moko boye kala émission moko boye bazalaka elongo na ndeko oyo azobebisa sa réputation bazalaki na ensemble ayeno tala so asaleleke soki fête mobo soki pile mobo akene ko encourager pesaka bambongo tout ça azokumisa ye tata mwasi na ngai voilà belle vue oui nazo yeba émission batala ngo kala mais lelo na kokamwa na émission na kotala lelo boye koleka na télévision so to kolinga to gagner ba âme ya maman yo za mwana na biso yo oza na ndenge na yo ndenge no vivaka nango na maman Olive quel que soit maman yo ko na problème oyebi ndenge osola na maman pas que oleka na télévision mpona nga vraiment en tout cas dati naza d'accord na yo te je n'ai pas aimé en tant que tata na yo na sepeli te totalaka bolamu mpe totalaka bolamu babi muntu Bellevue ta mabe na oui ngalo bango clair azana ba défaut na ye ngape na za ba défaut na nga comme nga parfait azate chacun de nous c'est défaut azana ba défaut na ye azana ba qualité na ye alors tant muntu azo penser na yo na mwana eloko moko boye lokota biso mon ka privilège moko et comme côté moko boye tika ngana ba noko sala boye non côté wana vraiment nde to sala mabe to sala mabe siko tant côté kuna yo kei côté oyo ke wana be côté oyo zali wana be okumisi côté oyo po ba mona côté mabe côté ba mona malamu côté musu po mama tika na o wana de po mobolingi mama tika la kana ye moko botika ko séparer batu ce n'est pas bien botika ko séparer batu attention bazo lingolo bana te na ndenga niveau réseaux sociaux mais na kati baza déjà ba ndeko mama linga bango mibale
bino moko bopondaka bango bovotaka bango pa mama tolingi Belleville na sila bazala wana alors tant bino bato bokomi koya lisusu mwana na ngai yo kokota na makambo te tika baguerre oyo ezala bamama na yo batamwasi na yo na baparuluti na bapapa leki na yo yo kokota makambo ete est ce que oyebi relation boni yo obebisi oyo ata mosusu bato banolinga yo apa Belleville na nsima Belleville oleki na yo mpona yo mona olobi bien okobebisa mpe carrière na yo parce que oza nano mwana moke okobebisa vie na yo batinda yo te kolinga te bautilize yo mpona mbongo moto azwi mbongo ndako mpe auti olekelanga na réseau sociaux te ama asete mloko areprendre nga boye nga na olekile na oyele kuna na ndako na kobeta ndako ataki tata na ye babeti soki mpona nga komeka osala yango te nazoloba na yo atanke je suis ton père nazoloba na obende mato eloko osali nga na sepeli nango te si tu as fait des problèmes avec maman Belleville omoki eluka mabela oki oluki tata mwasi na yo biki tata mwasi talikambo na yoki na sepeli nango te bake koleka na réseau sociaux so na comprendre te bozolinga mama olive ayina ye makasi yo to nini nazoyeba te et après avoir koyina motu et après oyina motu après avoir koyina motu ekoza mpe azoprotege intérêt na ye moko aza nango mais intérêt na yo soki na protection zala na manière emoni okozanga biso le congolais les africains tolingi kosala mingi intelligence non sagesse mpona yo oyo mpona ozala bien il faut naboma motu oyo mpo ngai nazala koto bien te yango ndoko ozoboma biso bacongolais ozoyebisila obeta matolo na yo olingi kaka opopola motu wana yobima meilleur mais ntango ozobeta bongo motu wana mpata azoba te aotala wabiki motu oyo azosala intérêt na ye moko yango abomi motu oboye na bo mais premier te menga nalingaka ye na kosunga ye to évite biloko oyo devant bato tokendaka na bango toyeba bato basungaka biso mais sikoyo ndako kutu bata théâtre kutu bakenda tina biro ya boss na ngai so na ménance maître Kazi mais je te dis la vérité bakenda kobomanga kuna bake kobomanga kuna mabetela o lisolo te bakenda kobomanga kuna babi nzoka nde mokonzi nanga ayebi lisolo nanga nyonso ayebi vi nanga nyonso nga mpe defo nanga mpe nzambe apesanga mpe nazalaka nango soki ata mobali olingi ngai atuka na kobetela mwa extrait na ngai ya vi na ngai soki nake osala misala nsemo nabetela mwa extrait na ngai vi na ngai obangaka te bakima mpo basi nga moko oyo mibeteli yo bosi nanga vima nayebisa deja bi bosi nanga lokola ozonga na mosala talanga problème ezalaka nango na théâtre eza boye prince patron na ngai so otunaka biso clair wiso te mbaga abomelaka te même jino moyo wabituna ya wabisaka alors patron na biso ayebikisa te mbagaki auta boye bato asoutenaka nga moko abike bata théâtre batika ye oui nga banéglige ngai yango basundolanga yango bosi nanga ngai nga nabomelaka eloko te bakenda pena kobeta bakebeta boye abia ok c'est bon yaka lobi air boy nga mpe nayebi te ako président nga mpe alobaka na ye te lobi nanga abengi ngai abe na ngai viens au bureau dans les après-midi nga ok boss nakoma boye oyo nakuti bato tete moko bafani septième neni bien boss aye akoti abengi nga bato nayebi bango nga bi wi nayebi bango président baza bayeli bona bongo nga président yamba bango nayebi teke baboma ye nga mpa na ye yanga président yamba bango baza bien tout ça bona président bi ok benga bango abengi bango akoti bango boye enveloppe apesi na bimisi bango tokende mpe tokatolonga bi te biso nga anga nazalaka na makambo wana te eza nini na bino bapesi bino bokende na bino esili mokonzi na nga alobi yango nalobaka ke nga nde nayebi yo abi je te connais abi nga nde motu nayebi yo abi ezalaka kaka boye nzambe akopambola ye esalaki nga esengo ne koyoka na source boye na boye babetaki yo babetaki kitoko te bamosusu nga nazala kuna bino mokoyo boyo esengaki botourne na ye film onga mwana esenga bi président film eni bakotourne na ya Jackie Chan bi ya shingi nongiso ya président baketourne no film nga bi bandongo badosie na bango naza badosie na katako na bisino lelo nga momo na pasteur badosie wana nabwaka kuna nga bi nga moko mokolo naza wana na tongo nakomi film ete bino bokoma film ya président nanga lelo bino bokoma kuna bino bozoya kolela mbongo to bozoyela film okoyeli film ete boyeli ne mbongo bacomédie basundola yo pourquoi ça nous jamais de conscience yo moko en tout cas témoignage na yo kaka ou bien en fait omoni attaque un enfant de Dieu bacomédie nyonso te balingaka nga te il y a des comédiens oyo baportanga na cœur waza mais bakoka kodéfendre ngai te là je te dis la vérité bakoka kodéfendre ngai te baotala septième alingaka yo soki naleki na télévision na défendre yo na kozanga mosala place bana nanga babikelaka
ozomona nga aza na bacomédie ebele badefendaka ngai naza na bango mpenza ebele le neti lelo tozwi temps ebele osowana bijou la reine tozwi temps ebele tosoli na ye trop donc epesinga makasi mongo boye ozomona tosoli makati moto na badefo na ye po aza na badefo nanga na badefo nanga mais ozomona ke tosoli topesa na baconseil toyeba na bakoli boye na boye soki oza kotongisa bilamba mwana na oyo dorkas ya kilimali akomi kotonga bilamba kitoko tout ça nga biproblème eza te lokola oyebisinga boye na bana wa otika bilamba otina ngani mawa dorkas na bana wa otika bilamba mwana azotongelaka biso tozwi ntango ozomona ata soki tovana te tomela te tostafe te te mais tolongola kaka bamakambo ya mike oyo balingaka te eza par rapport ya nini balongola yo pembeni na bango mpona te ngai naso verité te ngai omoni basalanga bongo mpona nini mpo bayebi ke bon eza le passé na ngai ngai naleka na télévision nasala témoignage na ngai eza le passé na ngai eleka ya beaucoup de gens oyo babangaki bakanseta mosusu sete bagala kaka maîtresse plein de arobimisa na mpo lokasa témoignage non wana eza makambo na ngai sa langage que moi-même na na tente ya na mikumba na ye nga mikumba na ngai nazwaki yango napesa yango mpo akolo yesu masiya yesu alimbisi ngai abikisi ngai parce soki nazalaki na mabe wana na masumu wana nakoso te nde basalaki nga opération wana nde nabika te nabima na sale dok te omona bato mosusu nzambe abomaka bango mpo na nini oyo kondima ye ntango omoni ke nga na ndima ya nzambe naza na souffrance te ozo comprendre moto mosu akondimela nzambe eboko abeli ozomona azema kotala bwabi aondimeli nga mpona obeli na saa ndenge nini bon ngai première séance nabikisi yo omona deuxième tour amoni ke otiki nga ntango obeli lisusu boye abate molimo ono pema na kimia kende pema na yo siko moi atanke mwana prophète Konde Paul Dominique mwana liloba mwana nzambe oyo nazalaka ata navandi bona amela ata 20 bona ntango akoma nzambe na misala na ye ntango midi mpo nazalaka na ye donc esovanga makasi osalaki yango avant te mais oyo en plus mpe nasalaka yango mpe ezalaki nango na coulisse bato nde motu bazwa yango babimisa yango na réseau sociaux c'était comme ça nga nasala témoignage tika naleki na réseau te nga nasalaka yango en coulisse bato bazwi image nde babimisi na réseau sociaux nange mpe na caméra mena osolola na Dati Dikambala po bato mosusu mpe bamoni yango mabe te mosusu babi mwana bato abombaki biso mpe babi mais pourquoi kaka ta oyo nde ndeko Dati akoloba yango yandiske bamoma ezalaki ebele ya koloba likambo wana alors nelingi osola na mwana na yo sola na ye aseneti mama otala oyo Dati Dikambala azaleki na biso ezalaka na ye très bien sola na ye aotala José Baila na tosolaka na bana na ngai bana bato otindela ngai biloko na zasi biloko eto okoma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba nalembi nalobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boye mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya baza na tala baza continua
zibe service akuna ezali ezali esiki angolais nali te nanga angolais bezali zibe nanga biloko na ngai nakende bolela na ngai zibe service ekare eza mosimo azubekabaaele oui aza mwana na biso tolingaka ye mingi dati nazobana tant que mama soki omoni problème ozalaki nango makasi na bela ifaki oluka belvi ke koleka na réseau sociaux eloko nga na moni mabe kati na oyo yango wana sala effort ntango olelisi mutu okitisi mutu mai ya misu mutu nazobisa yo belvi apanzi telefone belvi apanzi telefone aleli esali ngai bien te tata na yo akitisa mai ya misu mpe obosani bolamu nyonso oyo belvi asalela yo kolanda mokili te linga ozala bien na batata mwasi na yo mpo soki oye kote obeti porte bayambi yo kote obeti porte bayambi yo mpo moto akotika yo akozala te mais keno okoma ntango obebisi deja kote moko boye ye bango fanatike oyo mpe balingaka tata mwasi na yo belvi baza wana mpe mpo na yo mais ntango yo obebisi deja oyebi boni oyebi ndenge okaboli deja succès na yo mpo okaboli makambo na yo vi na yo katikati ma chérie aza tata na yo tika ta eleka parce que belvi aza vraiment inconsolable. Ah bon? Oui. Kasi oyo ndeko ayoki même nga mwana kipaki yango te mais na comprendre que non aza vraiment blessé oluka tata na yo osolola na ye nasenga tant que maman osolola soko osolola na ye mpe koleka mpo na réseau sociaux te solola na ye na privé po lokola biso tokomona réseau sociaux koma justice na biso ekatela biso makambo solola na ye na privé senga mama bolimbisi parce que bisika mpo okei mabe ezangaka nango kaka te lelo oyo olobi ya belvi lelo koloba ya sila te mwana na ngai nazokabola yo te baza batata na yo batela bango protéger bango te koto atika na boma koto mpo koto na mosusu ndatika na mama nayebi mpe te ye ndatika na mama oyo mpo koto atika na mama atika na zala koto oyo nayebi bien te ye baza motu sila mpe azaka zoba te ntango mosusu bato omona mpe sila lokola zoba sila mpe aza zoba te ntango ozomona deyake no ozalaka bien na motu oyo bikulu ozongi mpo na ngai okofinga motu endi mpo ofinga mpe ngati ata yambi yo swana oseka na yo mais akozala no ndenge azalaka na bato te mosusu na oyo aye kati te abake bokeba ndenge afinga kuna nini ezangi mpo afinga ngai ndenge abimisi makambo kuna ndenge mpe ezanga bimisa ya ngai en tout cas atie yo na erreur motu atindaki yo zonga pa papa leki no Vincent loba papa leki so papa leki ndatindaki papa leki so ndotindaki nga papa leki na nga tuka bongisela nga kuna na réseau sociaux yo koleka te na koprotege oza mwana monde oyo eza na molili ebele eza makambo ebele kosala makambo na basentiment te batizaka yo te nalobi teke papa leki nomo datindaki so papa koleka monde oyo Vincent aprotege mpo oza mwana na ye mwana balivrake boye te na population mwana na yo fo batela ye mwana yo bimisa ye na télévision aloba makambo kitoko oyo kosepelisa population noke oyo kosepelisa misusu oyo koblessir bamisusu non wana vraiment naza contre yango naza vraiment contre yango vraiment ndeko Vincent azali mpo milie ya moko azomeka kobongisa mpo mwana ameka kobongisa maloba na ye mais mwana azali mpenza ondire ezalaki azali na tension kaka ya koloba nayebi te azalaki pike biso bakuse koma na yango moyo so bakabela mwa 100 mwa 200 batini na réseau sociaux olie ofune okofinga no moninga oyobosanake mwana oyo kosila nango dati mwana malamu mwa makambo yango mpenza pele omoni biso ke mwana moko malamu toujours alataka jipe moko boye ezalaki mokuse boye nayebisi ye ongabe otalela mbola ti abima mwana omona ngabe omoni te bandela komona nga azongi kota miwaya bando oseka mama just abimi libanda te ozomona omwana mwana oyo aza poli aza respect bana mosusu aza bongo kokota na bamilie mosusu oyebisaka bana ntango ozofréquente bato mosusu mwana osala nini mwana obeba me nga nayebi ye aza vraiment respect oyebisa belvi nini eloko na bana belvi aza mwana na ye namoi deja bata famille bota babandi baanalyse koto mpe bakutu babandi donc te batika biloko batika kocrée batika kotya guerre na kati wana parce que aza mwana aza mwana totika kofongola porte na diabolo
papa na ye sakenda mokoti asatana te bisika asatana alingi okota te lokola ye moko afungolaki porte ye moko mpe kaka kanga porte na kosenga na bakupe na famille libota botia na se boboma moto toti kopelisa moto parce que aza oyo ya biso mwana oyo toza olisi oyo tokoma kotalela dadi nde ye wana soki tomona dadi totali dati en tout cas côté wana boprotégele biso mwana botika oui bien sûr mwana azalaki émotionnel eleki na télévision alobi esengelaki aloba en tout cas bopelisila yango moto te botika botia na se botia pene nga na atake tata mwasi naye nasengi botia ye na se botia ye na se mpona bellevie nabakoswa na bellevie oui na oswa eloko na koyisa bellevie na nyaki bana soya yango en privé mais naloba nyango wana na télévision bopalanda ngai nayebi motema nazalaka nango motema monene ozalaka nango bomama nalobaki ngo na ebandeli tozangi badefo te biso nyonso tu mais oza mpe na bakalite na yo oza vraiment na bakalite na yo eloko na kosenga na yo dati aza mwana na yo ata soki okozongisa lisusu pembeni na yo te mais limbisa ye po meme ta ngai nazalaka na ngai hypocrite te po neti nga ntango esalinga bongo nakozongisa pembeni na nga susu te me nakolimbisa ye me mwana azongisa pembeni eza te nali bongo mpo na nini nga azalaka moto azuwa makasi mama epela tozalaki ne awa mama epela esala ye nini boye na kumisa mokonzi na ngai tosa boye na boye na boye na banda lobisaka susu te bona ta bona stati boye na profil ne bo achange atie député mosusu député ye mpe mpe ivie na nga atie député wana ntango atie député wana asala nini nga bia mwana mai alexi position nyongo ikanda makasi ayebisi toleki na nga dipine ayebisi site maa lobisa ngai susu te mpo bana atiaki profil ngai bosali mabe oboma cope na yo oboma marché na yo ozo comprendre parce que ozalaka déjà bien na kazi ntango oyo otya eloko wana azalaka na numéro na yo ntango oklike omona amo deke non ozalaka na ngambu nete oza na ngambu mosusu omoni soki eloko nalobaki bato mosusu bayeba nde akoprotege te effectivement ntango mokonzi amonaka sutuka vient azalaka nde kami nayebi te namonika ndenge omoni wana président ozomona donc voilà azomona sikoyo nakinga bwada sikoyo ya funa député azokoma sikoyo ya funa kasi na funa moto yango mpe na funa ozo comprendre eyakinga bakoma ete anemuda jekoko mulumba nalobaka bafere ebele na vice gouverneur jekoko mulumba nani rond-point wileri wana ezali 5 ans banetwaka yango te mais une semaine kaka ebongi vraiment place namonike congolais azaka motema mabe tosalaka makambo kaka na nko mpo mboka na biso ezalaka salite place naye comprendre ke do avenir nanga oyo donc so babandi kokombola yango bazika bagarso avenir bakombolaka chaque jour donc avenir oyo ekotala propriété makasi en plus avenir oyo nandimi te na baterase na biso babidon ya bamai awa donc voilà na comprendre ke biso bacongolais tozaka ya mitema mabe bellevie alimbisa epima nzambe apambola ye apambola mpe sila na ndenge bazozwaka bato ya mitema mabe na mitema malamu nde bazoyaka vers bango en tout cas mais bino mpe bozala mpe très sage mpe prudent parce que oyebi te nani ozobenda nani ozotika moto mosu akoleka na tv akomisi yo mais au fond na ye alingaka yo te pourquoi kaka ye ye moko oyebi bino moko boyebi na monde yango tozali bato baintérêt tozali bato baintérêt misala bopesa bango basala misala mponga na bino kobenga bino ngai te mais misala bopesala bino bango misala bozwa misala mais bozala sage bamakambo na bino ezala privé voilà lelo soki 7e baga alobi epai ya ndeko moko asala mabe na année au 2024 ekozala nani mpo bamarche bitu ekomi tokolandola moki boye ingandi akei nde tomoni vi na biso tiaka congo tozalaki na ye très bien hôpital abengaki biso même tozalaki na ye tofilme tozwi totie na baréseaux sociaux 2 jours après encore tozongaki donc tourne koya mpenza fiancé na biso akei nzambe na bino surtout bacomédien akei alors soki lelo osengi osenga pardon epai ya ndeko moko olingi ezolaka lisusu te ekozala nani surtout plus ya côté na bino ya mosala naza motu nga na kosenga pardon te nasala mabe te na monde ya théâtre oui naza motu na blessa te donc voilà s'il faut moto asenga pardon ekozala nani nayebi te motu nanga asalinga mabe oyo akoluka asalanga pardon nayebi te mpo namoni ke bango nyonso toza très bien toza bien donc voilà alors ozalaka na ennemi na théâtre naza na ennemi te ok vérité nanga nde moto ebomanga me naza na ennemi te bato nyonso nde tosololaka très bien tozalaka na biso nasololaka na bango nyonso bien koyemi tumisama te na privé tosololaka na biso kitoko nakotanga bakombo te mpe esala bien te me tosololaka bien très bien alors eza na bandeko oyo batali mpe mission ya mama Teresa babi ke mama Teresa alobi bokutanaki dans un film bosololi bino mibale
et puis batie bino même rôle batie bino rôle moko et puis na plateau moko bien bon moi tableau moko tableau plutôt tableau moko c'est normal yom dans plateau tableau voilà donc batie bino tableau moko bino balé bo jouer tandis que maloba moi baby maki ate bino mi balé c'est vrai ça beaucoup de gens qui viennent de Gonaï bon c'est quoi ça 2024 pour moment top abi a débloqué bateau a bloqué qui et puis bateau pays au ba bloqué qui et puis ba débloquer donc 2024 qui mieux côté yango to senga ki oui nous avons na tournage moko ya producteur moko maître azara na poto OK donc Pierre Vieux tout sur l'année très bien là depuis tant ya major Bisadid on a eu la producteur on va partir pour na moninga major donc voilà ndenge ayeko senga et na tourner biloko na ye tout on attend on est au salon de campagne abenga biset naza ozana ba film nanga et na bisenga na moment campagne olimbisanga na ozavement tête ailleurs moi je croyais qu'il a changé na ba tout atina ba mususu nena zaki surprise na mona benga liso ya bisi Gaël benga 7e baga campagne ngo siliga ratenga BCC là qui déjà na bina c'est possible de retourner ngabi oui nena zaki surprise à rekende na le destin qu'on a retourner pour tourner na mboka ndi na moni ndeko nanga na kuti e programme na kuta kibango na kuta na kuti e na pesimbo te chiko seboni bien 7e oza bien ici na kena kotna na ndako na keta la place on pesi ana comme na kachikati na pesimbo te ici ngam na pesa kimbo OK ngam na pesa azonisi ba répondre bangana na problème na ite OK à répondre ouais c'est ndenge nini na bien to na tuni pe batu ba nan ba o bazana ndako na suka na kipi na ndako suka na kena tali bango nde bazo tourner nda bike mama c'était mzela bino mo tourner sima tant de ici na yena ngai to zaki surprise ka wana sur place o bino ba bo jouer scène moko en tout cas na rigola maman me donne à manger penseur vraiment na rigola ki makasi mais ça la kinga même bien ya komona ndeko na nga 2 ans passés na moni na 2024 et ça la kinga bien donc elle a qui ça dit qu'il y a l'amour entre nous donc tout ça on a rassemblant il y a l'amour donc mutabuda ya zati mutabuda muninga zalaki te bana nzambe bazara ndenge wana mutabuda muninga zate mbana moko ayebisa c'est toi qui t'a na bisoti bato pe bazalaki oyo bazalaki wana bamona eki ke non en tout cas tosali na biso na ambiance bien tokiti mpe na tournage tobeti mpe masolo totourne esili ta tosilisi tomati mpe tolie na sisi olia nayebisi mpe bon nga na kei abia ok à suivre esili nabimi na kei natiki ye na ba Yolande étoile na baya nzau natiki bango wana donc ambiance ezalaki vraiment bien c'est ça ozomona tozalaka kaka te ke so tomememaka mombo na réseaux sociaux tokutani boye boye na boye te bato bakamwaki te acte wana ya mbote d'abord siko producteur ayebeleko te producteur ayebeleko te producteur ayebi na eloko te namoni mpe c'est comme si nde mpe Gaël mpe ayebaki na eloko te yango mpe na boyaki nanga mpe kotuna na ye koloba boye na boye te so ezaka nini bakanda kaka nde elobisaka bino après omoni toza bato moto nyonso alobaka azwaka badécision na se ya kanda c'est normal moto nyonso badécision na se ya kanda moto akoloba balinga mpe bakopesa na rapport mo boye nalobi na ndenge mabe et après natali pourquoi nalobaki boye ozomona wana siko kanda esi esili donc voilà c'est un peu ça toza en famille toza bien donc voilà en tout cas ça c'est bien tosepeli makasi ndenge bokutani na ndeko na yo ana chika o peut-être maloba mo elobamaki ya mwa mabe lelo nzambe asangisi bino encore ensemble mama boye twana koposa na bosuka kaka bongo mpe te bosala effort olobi bosangisa belle vie na sila même scène te ntango tosoveli moto asolisi biso te eloko esengaka motema ya motu motema ya motu mitema ya bato bango moko nga azanga moto ya motema mabe te ntango nakuti bato na terrain nabandi bato mbote nakoki mpo kobeta bato kaka na foki nanga nabetaka mbote na leki atanke star mpo na mpe star nayebana ozomona kobeta nanga mpe kaka na leki nanga napesi nanga bango mbote te ozomona mais tellement que je suis un enfant de Dieu nakoti nakuti bato baninga na ngai nakobeta kara te napesi mbote ampesi mbote anga na bandi napesaka ye bato nyonso tona batikali napesa bango mbote te ozomona nabandiki epa na ye nabandiki epa na ye oyo alingaka siliga na ngai nasiliga na kaka na ye mais wana moni ke azarépondre nga be tubali ndenge nini po kosala nga sala ndenge bia chika 2023 soki 2022 soki 2024 te nayebi na makambo oyo te esi
tokomi na suka na lingo sula na ye ndeko na ana chika tobengi Theresia et puis moto dans 2-3 personnes liloba na ba ndeko nyuso tous plus na ba fan ope bazo pesa moto lelo amana société. Oui, et là on a resenga na ndeko ngai na ba ndeko nyuso disons donc to éviter ko bimisaka moto o mabe par rapport ya ndenge kozokisa motema ya Belleville. Natalaki pe muke émission ya ndeko na ngai chika ndenga salaki ndenga lobaki na Belleville. Quel que soit le problème au bozana ngobino mibale na resenga na tant que mukolo en tant que yaya aîné hein ya Belleville ozala na lolenge oya kolobana ndeko na yo gérer kada na yo au moins mutu musa ko fa na hôtel babike ah mais Thérèse pourquoi zo le baboy na Belleville quelque part ozo bo mama kamuno mususu na resenga vraiment en tout cas bon ça langage na yo muke côté ya bandeko na yo vraiment en tout cas merci na ma copine chérie Maria Paula ma Yvette elle est mingi depuis France ma copine je t'aime beaucoup merci na biloko o tindele kinga vraiment komaki merci na Londres est-ce qu'on a na Londres Léa Soki motema ma copine je t'aime beaucoup ceux qui n'a pas son mbote belé na pesi mbote na yabo Alima na Dakar maman Véronique Biaka na Canada na bosanité Patrick Le Big na pesi son mbote belé mon ami wana ma camarade nanga andi maranga na babozo banga na bakanda nanga nyonso azala toujours na 7e bagarre na ye vraiment yonde vraiment camarade ya malamu ya 7e bagarre na pesi mbote pe lisusu na Pierrot Bieya Mbaki na pesi mbote belé na Mwanda donc Pierrot Bieya Mbaki je t'aime beaucoup na pesi mbote belé na pesi mbote na Lick Mukoyo Michel na pesi mbote belé en direct de Brazzaville vraiment en tout cas binonyo surtout bande kwa 7e bagarre ba Amina ngai numéro na téléphone c'est plus 243 89 39 708 obengi ngai olingo lo balanga mabe obengi ngai na oyoka yo nazana pona oyoka yo olingo finga ngai obengi ngai nazana en tout cas na oyoka ba injire na yo nzamba pambola biso oza 2024 to longola ba guerre inutile to linga nzamba fongola biso wa porte nzamba sala ya minene pe ya kokamo soki tozaka wana kimotema mabe yo kasata mususu yo bongi zo ndo bongi na noté po nzamba na bongi sote tam sko bongano za bongote alors tozala ini pe soudé to longola ka ba keren o ba guerre o biso na biso bo mona nyonso et vous allez bien bon exemple nga na chika vraiment merci à suivre bayena kosanga nanga libosa bozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo yeso yeso nalebi bya bisenga senga nsanga londe nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nsanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye
lesa mokatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo